doit mettre sur pied une dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Reclebo Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo ezali version oyo na bengaka ya la musique bomoni à partir des corso bomoni Tour Eiffel na sima ezali version à la musique pe soki na lati costume et puis batebele batuna kingai pona décor balobi na ngai longo la Tour Eiffel cha échangeur limité na tchaka Tour Eiffel pour boyer bake émission oyo basala kango à partir à Paris mukolo na ko tourner la musique na kisasa na kotiela bino échangeur ya limité ezali te ke na lingi échangeur te par rapport ya Tour Eiffel na zalaka na kati ya Paris yango wana esalaka kenacha Tour Eiffel na sima po bayiba ke émission ezali tourner à partir à Paris donc vraiment wana ezali ki précision na pesa puis na cité na lingi na sala pe mise au point avant to kota na sujet na biso ya lelo bomoni na titre sujet na biso parce que naza na kanda ya kosakana te parce que congolais ayebi eloko alingi te et puis congolais ami comme ça amnésique yemoko et puis congolais asalaka semblant de ne pas comprendre yango na 5 minutes nazali awa pona kozongisa batu na temps et puis na kolobela batu vérité parce que batu bazali koloba bilobela donc soki likambo leki na mboka moko boss donc ceux qui likambo malamu leki na mboka na biso batu bakokumisa te ceux qui même likambo leki na pays étranger okomona ekomi exemple parce que kala tete ozalaki awa donc batu tout babandoko sepela na Macky Sall et puis bomoni ndenge pouvoir ezalaka Macky Sall azali ba président oyo bayaki na mopepa sikane ti Fachi Beton mais bomoni pouvoir ndenge changer esprit yango na zo sabino batu oyo bazoko mona ke Félix Antoine Tshisekedi on dirait za yuma ou bien nini bomoni ba Macky Sall ndenge ba changer alingo beta 3e mandat alingo beta 3e mandat tokozongi la sujet na biso ya lelo parce que bato ebele bazo ba o eleki na Sénégal eleka pepa na biso mais en tout cas nazo seka et puis naza na méchant naza na candidat méchant contre donc bato bazo n'importe quoi il faut jamais comparer l'incomparable o ezoleka na Sénégal ezali ke ba Sénégalais ba si ba baiki Macky Sall parce qu'ango beta prolongation ça n'a rien à voir na mboka na biso pe ekosala makate et pas na biso eloko eleki na Sénégal ezali insalamable pa na biso et ko salamaka jamais parce que Félix Antoine Tshisekedi batu tout bazali d'accord que azali komema mboka na biso na nzela malamu ezali donc Félix Antoine Tshisekedi azui mission na Nzambe botala ka président pesa donc Congo na maboka Nzambe tangu Nzamba simbi mboka na biso nana koya na contre-temps et puis Congolais et belé bazali donc fasciste par conviction netinga nazali bazé belé fasciste par conviction masananga Louis Blaise Londolé LBL fasciste par conviction botala gandinga za costonite américain Louis Blaise akoro niefu na mutata 4 donc bino boya ba jemoka pamba fasciste par conviction Boko mona bango bako bimela bino po bo sakanate parce que chance au Congo ezui ya kozwa Félix Antoine Tshisekedi donc ezakutu ba jeté bo moni bino moko donc na émission auto tcheli bino édition spéciale auto lagisi donc président de la République akende ko inauguré donc usine oyo ya montage ya ba bus ya Mercedes Benz bo moni na limité Félix Antoine Tshisekedi na quartier na mekika robeta tout tala batu ndenge bazali ko ya batu bazo ya bango moko pona esengo ba mona mais makamba boyi
oyo ya izino soki elekaki ou bien na Rwanda bien ngoko mona ndenge ba congolais bango kumisa donc lelo donc sujet o ifallait kana sala ngo la musique mais nazo sala sous mise au point mais siko batu ebele omoni moi je suis ouvert na ba critique na yokaka pour s'améliorer parce que on apprend toujours dans la vie ti na suka ke okufa. On apprend toujours dans la vie. Donc, nous allons toujours ouvert na ba critique, na ba suggestion, bo monaka, nazali mutu oyo na tika ba commentaire, bo mondenge ba finga kutungai, o mona ndenge ba ba mabe mais en tout cas, si on a effacé mutu na ba commentaire loba a komi ko finga ba nzota ba mama, makamongo ezangati na mais ceux qui ko finga ngai ou beni, bo monaka na tika kayango. Mais na lingi na ça la précision. Na 5 minutes, tous on a deux types d'émissions. Émission où on a une édition spéciale. Na émission où on est lelo, il y a la musique. Émission à la musique, ça demande vraiment, il faut préparation à ma casse. Ça prend beaucoup de temps pour préparer une telle émission. Pour besoin émission tant que vous banda kuna bino, ba msusu bazolia ba chips, msusu avani na canapé zotel émission. Bo quand ça te que na yara kaka na vani na bandi koloba. Bon santarabino que l'émission est préparée bon moni na lobby bo eloko ekoti na lobby donc ba recherche ezalaka ezoka temps yango na talaki na lobby que non soki nazo zilaka donc 5 minutes à la musique actualité za na vitesse actualité zokene vitesse parce que dans chaîne ya information. Donc, bozomona neti na loba vendredi boki conseil des ministres samedi président de la République a ke ko sala inauguration ya izino ba montage bozomona ke actualité zokene mbango soki na lingi na sala kaka donc 5 minutes à la musique ba actualité mususu ekozo retard donc parce que le président qui samedi na limité dimanche soka commencer eloko musu ngana badolaksa masolo lekene meto zomona ke na komi na retard masolo yango na mona ki donc 5 minutes oyo na bengi édition spéciale ezali makasité la préparer na rejoindre élément o elekaki na sali chapeau yango nezaka mukuse bato okomo beb cette émission okomi ko sala et donc maloba muke ba publicité belé et puis les gens font on dirait ba sala kanako ba publicité tozali télé zali télé sur internet ba publicité on te ko sala bon ba publicité on ngana lekisaka wana bato bazo ba espace ba futa ka mbongo na chaîne. Et puis la publicité mususu ekotaka directement na YouTube na Google ba fouté la kango mbongo. On vit de publicité. Donc beaucoup ça l'assemblée kasi de publicité les kaka bo biso ndengini. Et puis ba te belé biso de tozali atoko manka ba micro te toko manka ba éclairage te toko manka ba caméra te surtout za neti ba sénégalais be kol musu ba Nigeria be kol musu ba edaka biso congolais tolingi ko aider ba touté. Et ça la César ngadi ba costume là takanda ba cravate wana za na mbongo ebele bani donc mbongo ya fonctionnement ça n'a rien à voir na mbongo na ngai mais batu o na monaka mingi oyo ba sala ba critique moko donc critique moko kaka pour na ko loba kaka makamoko mabepo et ça n'était démoraliser batu moi le jour là demain na cause appelle na 4 émission na kati na ngai émission et donc ça ka passe pour président donc arosanga vraiment 5 minutes ya on et puis binope beaucoup réclamer nga mais bo pesarata ba maloba moko bo zo pesa courage parce que to sala ma solo ba futa biso te to sala ngona ba moyen na biso moko to zora na biso to zo sala poto informer bino mais beaucoup mona ba commentaire mususu donc bazo tcha ba biloko moko bo zo sa net et décourager mutu donc bo yebite que chaîne et vivara na ba publicité donc to tcha ngoka te que poto tcha. Et puis na yebsaki bino tozana deux types d'émissions o mususu wana ezozala na lobby mukie na zui donc élément o ezalaki na ba JT parce que JT bato belé batalaka na bango information RTNCT na zui yango na sali bino chapeau batu mingi banda ba comme le babé en tout cas ozo faire découvrir biso makam wana ezalaka mukuse oyo neti ya lelo ezalaka sujet moko zui oyo esengeli penza na sala yango la musique ezalaka mulai donc na suka siko na salaka ba remerciement ba dédicace donc il faut pas bolo ba n'importe quoi. C'est un peu décourageant. Na biso to ka devant bino donc bo kanisate que ceux qui marquent ni nango tout ça la kango bénévolement. Donc bolo bateke nazo beb c'est mission tant nazo ki bula osa la musique mutazola ki nga bulu ana tenga mona ye na bike la musique ezali na édition spéciale. Donc yanga na vraiment na beta CT na ebandé l'émission pour vraiment ba comprendre parce que ba mususu donc bourouya na ba remarque moi je vais bien
nazwa observation observation remarque donc critique donc vraiment na zalaka ouvert na répondaka mais il faut qu'on comprenne kama solo ndenge kendaka on vit des publicités publicité on est les kaka foute la kango mbongo bokolo bateke a César comme beb c'est émission bonabo mais siko bateau soki ba moni siko yo publicité na bango lekité o muteke za bien te yo on a lingaki vraiment na beta c'était na faire comprendre bino tozala deux types d'émissions o ya lelo zali la musique o ya mulayi ya vibration yango nde donc soki sujet za moto na zora yango mais o na kosala ngo mukolonio surtout parce que sinon te na kozwa retard ya actualité et puis tozana édition spéciale wana yango mo na ntango 2 ou 3 na kati ya journée parce que ça demande pas beaucoup il y a temps ya préparation. Donc on a quand si tous se mettre d'accord donc vous avez quand même un peu gentil na biso muto to ya vers bino to pesa bino information donc vraiment ya on a vraiment na beta c'était pour misusu donc Nathalie Mikolo Nathalie quand même commentaire na bi mais comment parce que comprendre comment misusu bazo baté la musique ezali oyo net nazo sala lelo ezala mulayi bon mona na kati na chaque rubrique ya rap ya parti na biso politique na suka bon mona remercier ka batu et puis ezala émission mulayi mususu ezali édition spéciale ezali émission oyo ya mukuse na sali chapeau na tchelibino information moko na zui na kati ya masolo ya RTNC donc siko tozong la sujet na biso lelo bomoni lelo vraiment ils ont pesa ngai kanda parce que congolais ayebi eloko alingité congolais eloko soki eleki na mboka mususu ezali malamu le même masolo kutu eleki kutu oyo eleki na mboka mususu soki ye na mboka na biso bamoni yango mabe tu n'as évité, les gens racontent n'importe quoi. Donc, exemple, eleki na Sénégal et na mboka na biso. Et que ça les maka jamais na kati ya mboka na biso. Parce que Macky Sall demanda à linga bakisa mandat mususu a komi ko kangabo posa na ndenge moko Britandela yango no moni. Donc, peuple tomboki mais Félix Antoine Tshisekedi azo sala élection batu musuku to abulaki élection ko zalate a sali bino élection Félix Antoine Tshisekedi donc finga kena télé sala donc makambo ele kakana ba télé na biso oyo asikoyo et quoi le canal kanambe te même na l'air mobutu te bozo mona bo posa sali makambo na ba et l'équipe na chaîne nationale bon siko bino bozo comparaison oyo eleki na Sénégal et pas na biso et ko ya ndenge ni pas na biso et ko ya ndenge ni pas na biso parce que congolais surtout azali ko sepela na Félix Antoine Tshisekedi donc na tshela bino extrême que botala kasi donc ye akangi ko posa Macky Sall asali demanda donc obongisa te demanda de Félix Antoine Tshisekedi alobaki demanda a kotika pouvoir na mutu mususu et puis yemora lobaki au-delà des mandats zo comprendre ndenge ba président mususu ba sala ba mandat ebele donc comme ça Félix Antoine Tshisekedi exprime abete comme ça Félix Antoine Tshisekedi donc dictateur était parce que ako komaka yango na tshele bino extrême que botala o elekaki na Sénégal donc restez connectés sur Éclairbois Original on revient tout de suite. Donc binomo bototala na Sénégal Macky Sall bayaki est déjà. Et on a zo pesa bino za botala ba Macky Sall nde babandaki bien. Pouvoir les amis ozo monaka pile en lit ozo le kana balabla ba fongolelo au fongoli porte excès. Donc eza jeté mutako changer boule. Mais Félix Antoine Tshisekedi azana boule azali nango banda sikoti siko bino bozo mona ngo neti diseki. Bomoni Macky Sall azalaki exemple type il y a président ou madame Monique ngo beta troisième mandat a comme mbrenge batu na bandenge moko ya ba Britandela mais bino bozo kanisa siko makambu o eleki na Sénégal et ko leke pas na biso na ndenge nini et ko banda na ndenge nini parce que ba fasciste par conviction ba tondi na mboka na biso o ba ebi lelo vraiment que Félix Antoine Tshisekedi yende mutasimi makolobo ta yende mutasimi masolobo ta après 39 ans carte d'identité za quitté carte d'identité zali ko kota na mboka na biso carte d'identité depuis 1984 si ma mémoire ne me fait pas défaut carte d'identité zala quitté makambo zo mona na miso abatu mais bolingo ndimate on tozolo bozo pola bozo ndimate
C'est en présence du président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima, des directeurs généraux de l'ONIP et de l'Institut national de la statistique que le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge a présidé la cérémonie de signature de protocole d'accord relatif au transfert des données et matériel à l'ONIP et à l'INES par la CENI. Objectif: doter les pays du fichier général de la population pour son identification et son recensement conformément au programme d'action 2021-2023 et à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est là, dans le cadre de la mutualisation des opérations qui va aboutir à la délivrance des cartes d'identité nationale à tous les Congolais. Et c'est là, dans le cadre de la mutualisation des opérations qui va aboutir à la délivrance des cartes d'identité nationale à tous les Congolais. Le chef de l'exécutif national s'est dit heureux de voir cette promesse du chef de l'État de doter la population d'une carte d'identité en voie de se matérialiser. Ceci est un grand jour, effectivement, une étape importante attendue par notre population, par le gouvernement, et surtout par Son Excellence Monsieur le Président de la République, dont je salue le leadership, et qui a promis de doter chaque citoyen sa carte d'identité et surtout d'offrir au pays des statistiques fiables de sa démographie. Pour rappel, c'est depuis les années 1984 que notre pays n'a plus eu de carte d'identité. Ce processus est donc un défi de grande envergure que notre gouvernement est sur le point de relever s'il reste déterminé. En vue de matérialiser le programme d'action du gouvernement, notamment ce qui concerne l'axe 5 relatif au dénombrement de la population et poursuite des réformes électorales et institutionnelles. Le gouvernement a entrepris de relever à court terme les défis d'identifier la population en vue de doter chaque citoyen d'une carte d'identité nationale et d'en connaître les différentes caractéristiques socio-économiques ainsi que démographiques pour mieux planifier son développement. Le président de la CENI, Denis Kadima, a quant à lui salué la détermination du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge qui a tenu fermement à cette mutualisation qui permet au gouvernement de réduire les coûts de ces opérations. Ezali pareil et comment parce que Macky Sall a bête à troisième mandat. Ceux qui pensent donc Tolingi pensent to banda makambo ko kanga opposant mais Fayoul mais no Fayoul mais tout to kanga e banda kala. Fayoul mais ça kanga matala Fayoul azotinda donc batunaye bamba ba policier maboko a utiliser mwana muke dosoko kanga Fayoul ça kangama mais bozali ko loba ba makambo moko oyo ezali atana nzela te oyo ke Congo na biso ko salema jamais Macky Sall, je répète encore Macky Sall baya qui est déjà na ba Sénégalais parce que a comme ko tchaba contre-temps et puis il a changé constitution na bango voter on s'est présenté une fois ce que ça lui demande à bout pia yesu ko ngo bête troisième mandat maintenant que nazo Fabino tout ça na chance ya ozo Félix Antoine Tshisekedi de pouvoir nezakaka ya peuple té ezali ya nzambe azana mission divine donc ndenga zu mission ke nango tina suka bino moko bo boule nazo faire boule c'est bino pour comprendre que famille Tshisekedi ezali ya kosakana te botalaka papa Tshisekedi ye mutaye na démocratie ye mutaye na démocratie talandenga mima Mobutu tina suka donc Mobutu donc alela papa Tshisekedi alele sa Mobutu face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce 20e siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé de bien de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État
est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre. Mieux, l'ultime reprise. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Ça va partir bela tika impère. Donc papa Tshisekedi boyebi neka bunda po na démocratie na mboka na biso mwana ne sikoyo Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton botala masola zo sala pona diplomatie botala masola sali Kagame banda bosu boyoka Kagame loba Kagame komi ko loba komo bwakela ba mbokela parce que makambo yo Félix Antoine Tshisekedi zo sale nanu esala mate embargo elongwe États-Unis et comme ko vis-à-vis monde entier penje comme ko tanga kombo ya Rwanda ke Rwanda muta ocha biso ba contre temps est-ce que ça les magli bosso est-ce que makambo e bando sala maliboso e bando ko sala ba jamais bongo bino bo fioto lambanga o izoleka na Sénégal bolba e ko leka na Congo na biso e ko leka na ndenge nini e ko banda kutu ndenge nini avant to continuer émission na biso o tozali ko lobela parce que bato ebele bazali ko lo parce que bato mitema mabe bazaka kanakati ya mboka na biso o balingaka ke mboka na biso ya avancé te parce que soki penza ozali penza congolais neti biso en tout cas n'a évité pourquoi Ogoyine la Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi Ogoyine la Félix Antoine Tshisekedi? Parce que on a le bakabatum suba ina Félix Antoine Tshisekedi parce que azamuluba parce que ceux qui payent na makambo mboka vraiment okoki vraiment ko ina Félix Antoine Tshisekedi. Siko tokota na ba news na biso ya Arep News donc boyebi ke Arep ezali parti politique oyo ya maître Guy Luandombo autorité morale Arep biso tozali na kati agissons pour la République. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus pour élever notre nation. Naba news nabiso ya rep Torobanda, donc vraiment comme vous pouvez vous en douter, Torobanda na numéro 1 ya rep Oezali, donc autorité morale nabiso maître Guy Luandombo Oezali ministre d'État, ministre ya aménagement du territoire, boyebi Guy Luandombo a kendaki na premier ministre Sama Lukonde ko représenté président de la République na Turquie pour la prestation de serment il y a président Nabango Erdogan oyo vraiment a Zoakina Maponami donc bah voter lisusu donc président de la République neti donc à quoi ko kendete oyebi donc président de la République azali qui représenté na premier ministre Sama Lukonde amonia okende ye mokote parce que ba ministre président bazo za na ba ministre penza o bazo sala musala makasi Sama Lukonde premier ministre a kendaki na Turquie na Guy Luandombo o azali ministre d'État ministre ya aménagement du territoire et puis donc bomoni na ba photo binomoko kuna et puis président na biso ya parti Guy Luandombo a profitaki na occasion qui lui a été offerte na kokeni na Turquie pour pe na kokutana na ba membre ya Arep Oyo Bazali kuna na kati ya Turquie donc ezalaki occasion moko pour vraiment mettre Guy Luandombo autorité morale ya Arep a expliqué
batu oyo bazali kuna ya rep idolo ya rep a expliquer pe makambo oyo ekoleka po na ba élection botela na ba image. En marge de son voyage en Turquie, l'initiateur de Agissons pour la République, AREP, a échangé avec les membres du Parti Vivant à Istanbul au cours d'un petit déjeuner. Maître Guy Loandom Boyo a saisi cette occasion pour communier avec les siens et partager la vision que porte le parti. Nous ne sommes pas en train de former un homme fainéant. Mais l'homme que nous formons, c'est un homme qui doit être un homme entrepreneur. C'est-à-dire un homme qui est lui-même créateur de richesses. Lui-même participe à la vie nationale. Les hommes que ce que vous par moyen, il paie lui-même s'épanouir. Par moyen, accès au financement. C'est ce type d'homme. Un homme, oui, c'est le social, mais un homme entrepreneur. C'est ça le côté libéral. Mais ce n'est pas un libéralisme aveugle. Voilà le parti auquel vous avez engagé. Je crois que vous êtes au courant de ça, mais c'était important de répéter ça. Pour vous arrêter d'entretenir agissant. Action, on a toujours le baïzo, ça les malikolo et à moto. Pour être moto, on a comme solo, yé moko, source et à revenu. Nous sommes dans une école de l'entrepreneuriat. Ça, c'est arrêt. Tout ça, c'est dans notre projet de société. Nous avons Tombola, Congo, Komisango, le Colaba Nation. Parce que mon ibiso, tu as eu pembe, quand on le arrête, vous avez accompagné Tata Mokozamboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils allaient pour aveuglement. To soutenir parce que vision ya zana ngo zali vision pe obiso zaina to mona ka volonté o ya zana ngo na kati na ye ya ko développer mboko na kati ya komba wana ya ko bongisa mboko ya ko longola sous développement nde to yeko sala partie na biso o to bengi arrête parce que bolandi to boyi ko loba agir pour la république parce que so tu agir na infinitif et ni ko loba neti e ko senga mo temps mais si to bi agissant ni ko loba temps exacté ça veut dire que ils sont appelés ils allaient action balamo moto motocycle azali ne to na théorie ya colibri asala barna. Bino Moroboitu Kolanda, donc président Nabiso ya parti Guy Loandom ya sola kitoko, asola ka vraiment kitoko, donc ce qu'on coûtait na aux occasions resola na donc vraiment il faut tika la kara na katia rep donc tokola Sabino azonga ki na kisasa donc asala ki surprise parce que azali mon thème malam ya on bomoni a rep to bandika ka année oyo bato bazo kansongo ça déjà ba 5 ans donc akene ko sala vraiment surprise na équipe ya football ya Bassi oyo ya Bokoro oyo ya Équateur na Bikoro ba yaki po ba beta donc match na ransi na cadre ya coupe ya Congo mais elongwa ki awa e komaki siko fallait ba ndo betango na Katanga moyeba kende kuna ezalaki te bazalaki internet avant bazonga na Équateur donc président ya parti na biso arep alingaka pe foot et puis ba mama susu bazalaki asali bango surprise munene na kati ya place bavandeki na hôtel à Bimeli bango et puis à sali bango don moko ya ko sakante botalaka don ya maître Guy Loandom Boyo donc ba mama ba komi na esengo ko sakante bobuleka don ya maître Guy Loandom Boyo ndenge ozala botela na image botela na ba image.
eza que toza ba joueurs à Fessel Bikoro toyaki kobeta championnat ya Coupe du Congo ma championnat balongoli na ville ya Kinshasa ba memea na Lubumbashi possibilité ezalaki te po ekotaki mwa ba mindondo yango tozosonga mpona préparation ya 15e édition yango na pokwa oyo tomoni ka son excellence ayaki na ndako Gilando asali biso do moko oyo etiki biso na souvenir moko ke tokoki kobosanaka yango te mpe eza mbala liboso teke asala yango asalaka yango tokopesa ye merci atika te oza partout même okoma na bikoro te oza représenté depuis mama mirakota na bikoro tozosanti mpe lokito na yo en tout cas epa na biso merci beaucoup oyo sali en tout cas tokobosana yango te e komona yo na butu ero mpe kotika place ya misala na yo te kolanda biso place tozali en tout cas merci bikoro ezozela yo na maboko polele mokolo kokoma wana ekozala neti Jésus na Yerusalem nzambe apambola ye nzambe vraiment ça il est grâce. Donc après président Nabiso, autorité morale, Sigotokei, na secrétaire général, il y a Arep, na kombo ya Pascal Kanga, boibi azali toujours na tournée en Équateur pour na 25 masolo oyo etali Arep pour na kutanape na batu oyo bazali kuna na kati ya Arep tokolakisa bino botala oyelekaki na étape ya Joa na territoire ya Bolomba na Équateur toujours botala secrétaire général ya Arep camarade Pascal Kanga ndenge ba yambaki kuna na oyo alobelaki na bandeko na biso ya Arep. Si nous aimons le Congo et si nous sommes là pour bâtir le Congo de demain, nous allons affronter tous les moyens pour arriver là où nous voulons aller. Arep oye kambami te kelami ya mwana mboka Gilwando Mboyo alobi alingaka bino mingi Fati bana ya wele oye wele oye oza mbote ute pa Gilwando biso toye mpona propagande te ebani nano te toye kotala ndenge parti etelemi ndenge mosala parti ezotambola ndenge bino bozosala parti to verifie ke bolingaka parti ya solo to verifie ke toza bamilita na wele mpe takende koyebisa mokonzi ke na wele bamilita bazali biso bana ya Mabonyanga na kombo ya professeur Moreno tozali koyamba yo na mabele ya bankoko na yo Yambio na komo ya Papa Bongi avec Papa Rossi na ndeko na biso yango oyo boya mina yango wana bana ya Bonyanga oye nayaki mpona mona bino bana Arep mokonzi ya Arep excellence Gilwando Mboyo atinanga na tambola na Équateur mobimba namona ndenge Arep evandi loko na ngisa bino kaka te toza na président na biso kaka moko président biso kaka moko candidat na biso président de la République komona ye Fachi Beto komona ye nani Fachi Beto soazate solo parti Arep na kati ya territoire ya Bolomba ils ont bien organisé.
Combo, il y a mon consi, il y a parti Nabiso, son excellence, Guy Luando Mboyo, Aïdissa Kikana Pesabino Mbotemi. Tous les slogans Sika, autres années qu'on va être au Pessi Fachi, au Pessi. La Lingina Ebisabino, qui est parti à REP. Oyo tozobenga agissons pour la République. Ils ont parti Oyo, ils allaient partir à ma chaîne. Voilà. Et l'Ika, il y a mon cosy, il y a parti la biso, ils allaient pas à ma chaîne. Biso Bampaka, Tozobani Samakamo. Amiki Teto Goleka. Tozobani la ma chaîne. Chaîne Batelema, Azala Sima parti. Merci, Bozomona, vraiment, secrétaire général, camarade Abisso, Kanga, Zosala, vraiment, Moussala Makasi, depuis à poste naé, à secrétaire général, donc vraiment, il fallait à Kendekounan Équateur pour Nakokutana, Nabandekon Abisso, en attendant, bah, élection, Ezali Koya. Et puis, to Kotisiko, Awa, Nakati à Paris pour Nakoyeb Sabino, qui est secrétaire général adjointe, Nakombo, il y a Dorothée Madi, Azalaki en Paris, à Zongi déjà, qui ça, Atenaki akutana na ba potentiel candidat oyo bako bima na ba député ba ya kokutana na a expliquer idolo ya masolo ya oyo koleka na ba élection ezalaki vraiment rencontre moko ya malamu oyo na Tchelibino botala yango lisusu. Agissons pour la République. À nous de bâtir le Congo de demain. Agissons. Le lundi 5 juin 2023, au siège de la Fédération AREP France, Maître Dorothée Madi Amwamba, secrétaire générale adjointe chargée des questions politiques, administratives, stratégiques et électorales d'AREP, a rencontré les candidats et candidates aux élections de décembre 2023. Il a été question pour la secrétaire générale adjointe de fixer les points sur les différentes intentions des candidatures en apportant les éléments de précision sur les aspects politiques, stratégiques et sociologiques autour desquels gravitent les réalités électorales. De leur part, les potentiels candidats ont eu l'occasion de poser toutes les questions relatives à l'organisation interne afin de permettre à AREP d'obtenir la majorité des sièges aux prochaines échéances électorales. Déo décidé que donc tout ça là, arrangement là, collègue Oyo, camarade de parti, a voulu comporter là plus toi-même tu le comptes. Mais moi je ne suis pas pour le mécanisme que le parti a imposé mathématiquement. Je pense que vraiment, les gars qui toko, merci vraiment, merci Mingi, na secrétaire général adjointe au Maître Dorothée Madi, parce que vraiment, ils allaient qui esengo Mingi, parce que tu appris naki Mingi, ils allaient qui vraiment, occasion à malam, il y a reposé la question, la secrétaire adjointe Maître Dorothée Madi, si koyo tokei na Kisasa, boyebi séminaire moko ezala qui vraiment ya haut niveau sur la préparation et la présentation de candidature pour Kakana Masolo ou ezali koya ya élection. Il est qui vraiment malamu na mona qui secrétaire général adjoint mususu camarade nabiso po bazala ki wana yemutu encadré ki ba Masolo wana na kati ya Masolo wana to monaki donc Mireille Wankake azali na séjour na Kisasa kona boyebi Mireille Wankake azali mama oyo azala na fret na epe azali na bato belé kuna na Kisasa donc boyemi wami service ye Mireille Wankake azali pe na kati ya AREP akochape donc libaya na ye kuna en tant que député donc provincial donc kuna na kati ya Funa azalaki bi wana a participer ki na séminaire oyo et salamaki na REP et puis azalaki pe ye mokote pour na cadre ya Paris de konabiso camarade nabiso Marie-Rose MBP azalaki wana na bato mususu kuna ya Kisasa donc vraiment
arep ezali wana tozali kozala mapanomi parce que donc tozali prêt pour na kobunda pour topesa président de la République ba siège na kati ya parlement mbala o président de la République tango akozwa deuxième mandat na parce qu'il faut akuta na kati ya parlement azali déjà na majorité pour musala et que mbala moko esala ndenge esala kité donc na mandat liboso ou à BBC donc à 8 ans et belé à 2 ans pour na kolongola système o ya kanambe mbala o vraiment président de la République a kosala 5 ans na en vimba donc yangwana il faut aya kokuta déjà parlement et tonda na union sacrée de la nation donc ba news yangwana tozalaki nango lelo na kati ya rubrique na biso Arep News, restez connectés sur Reclebois Original. On revient tout de suite. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus pour élever notre nation. Retour na plateau na biso après ba news na biso ya rep tozali kolobela ba congolais oyo bazali kokanisa oyo esalamaki na Sénégal esalema pa na biso ezali insalamable parce que congolais azali komona et loko Félix Antoine Tshisekedi azali ko sala pona mboka na biso tozalaki rejeté partout donc même na niveau international donc ba yebaki sous Congo te botala ba makambu tout ba présent ba mboka tout bazoya na mboka na biso pape na mboka na biso toujours organiser ba 9e ja francophonie donc mboka na biso comme vitrine na mokili mobimba batu nyoso tout ba lingi ba ya na mboka na biso tout ça ezali pambate ezali donc vraiment musala oyo président de la République asali po na mboka na biso donc jamais ekoki kotika la susu na bato bazalaki liboso donc président na biso akoza deuxième mandat na ye donc vraiment congolais assis à comprendre parce que congolais azoyeba eloko nini na lingité congolais azali koyeba eloko nini na lingité et puis azo comprendre te que Félix Antoine Tshisekedi marque azolaki mboka ezali donc mboka wana soki continue kikaka na ba prédécesseur ne bazalaki na ye ba prédécesseur bazalaki na mboka to bitele mususu mboka na biso lingo kuki ko sila ilingaki ko sila parce que niveau qui fa quoi na niveau sabotage e bandoko sa na mboka na biso heureusement nzambe alingi mboka na biso parce que batu bazali ko comprendre te batu bazali ko ba Félix Antoine Tshisekedi certes 4e année na ye yango mais asali musala na 4 ans asali musala na 2 ans batu bazali ko yebate batu bazali ko kanisaka kezali kindeko na rafraîchir batu mémoire ba utala ndingi président de la République azwa ki pouvoir parce que eyoma o président de la République andima ki wana soko uzano koto ko ndima te eyoma wana ezali ki donc bakoki ko bareyo donc kanambe ezali ki jemo ka salaki donc asali neti atiki pouvoir mais atiki pouvoir te ati ba kalba biloko tout mais Félix Antoine Tshisekedi a longoli moko soki bokele na kingaka ti botuni kanambe donc apesa bino masolo pour na Félix Antoine Tshisekedi na kanisa koko soye na luto parce que makambo yela ye a comprendre te botala to zongiseli bino botala ndeki Félix Antoine Tshisekedi a longolaki makambo moko aya azu parlement azu sénat ti aye kozwa majorité na kati ya parlement ezalaki jeté bino moko bolanda na bilili oui
Collègues, asseyez-vous s'il vous plaît. Restez calmes. Et là, non. Oui. Silence, s'il vous plaît. Oui. Non. Non. Oui. Oui. Non. Oui. Non. Oui. 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 Non. 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 Oui. Oui. Non. Non. Continuez, collègue. Non. Oui. Non. 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 Oui. Oui. Non. La mention urgent estampillée sur la farde chemise portée en bandoulière par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba était prémonitoire d'une grande décision. Le chef du gouvernement des coalitions a présenté ce vendredi sa démission auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il avait nommé en mai 2019. Déchargé de toute responsabilité, Sylvestre Ilunga Ilunkamba est sorti le main vide du bureau du président de la République et a fait lui-même l'annonce de sa démission. Vous connaissez comment a évolué la situation politique dans ce pays. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. J'ai tiré en fin de compte les conclusions de cette situation et je viens en toute responsabilité et conformément à la Constitution de déposer la démission du gouvernement de la République. Je remercie le président de la République au nom de mon gouvernement. Je le remercie de la confiance qu'il nous a témoignée dans le cadre de l'accord de coalition qui a permis à notre pays de connaître la première expérience de passation pacifique du pouvoir. En ce qui me concerne personnellement, je remercie le président de la République de la confiance et de la cordialité de relations que nous avons entretenues durant les 15 mois que je suis à la tête du gouvernement. Même si on le savait déjà déchu par l'Assemblée nationale, le dépôt de sa démission auprès du chef de l'État tourne la dernière page de la coalition FCC Cash. Les successeurs de Sylvestre Ilunga Ilunkamba sera connu dans les prochains jours. L'article 22 du règlement intérieur du Sénat que le président du bureau sortant, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, a procédé ce mardi 9 février à la remise et reprise avec le président du bureau d'âge, l'honorable Léon Mamboléo. Au cours de cette passation des pouvoirs, le président sortant a remis à son successeur tous les symboles du pouvoir et les différents documents de travail. Certains devoirs républicains et les devoirs républicains sont sacrés. Symbole de nos attributs, une écharpe de personne du ministre. Ça c'était qui était dans l'ancienne série. Et ça, pour la discipline. Voilà ça. Je vous remercie toutes
toutes les annexes, ainsi que le sceau. Le sceau et toutes ces annexes sont à votre disposition. Bonne chance, Président. Le doyen d'âge, l'honorable Léo Mamboléo, a remercié son prédécesseur pour son bravoure, sa dynamique et son expérience dans la direction des séances plénières et surtout d'avoir assisté personnellement à cette manifestation. Juste après la reprise, l'actuel président du Sénat, l'honorable Mamboléo, a pris possession de son bureau de travail. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau sortant et des déshonorables sénateurs les moins âgés, de Monsieur le secrétaire général du Sénat et conseiller, le coordonnateur du bureau d'études du Sénat. Bilomo Bocholanda parce que Congolais faut que zongi sela kaka ba image parce que Congolais azali ko calculer ba né au Félix Antoine Tshisekedi sali na mandat mais bazo bossa na Félix Antoine Tshisekedi asali ka 2 ans botal na 2 ans musala oya sali mais siko na deuxième mandat soka sali 5 ans mboka na biso ekokoma wapi mais Congolais toyeba loko ni tolingi Congolais toyeba eloko ni tolingi Congolais ezali vraiment un morceau au vendre aux boulets ya wana nga mo payana na boulot vendre le non Félix Antoine Tshisekedi ah bato ba ina kele msu parce que azaka muluba oh parce que le msu azamuta ide parce que surtout landi penza logique penza na makamdenge ezali Félix Antoine Tshisekedi ah bato bakoki ko critiquer te na musalo azali ko sala nazali ko tiela bino pour comprendre ka idolo ya mutu mwindu na rotiela bino vidéo moko botala ya africain moko azali ko loba eza un peu choquant mais azali ko loba makamba solo donc azali ko pesa ko azali ko loba idolo ya mutu mwindu ndenga zalaka surtout ba politicien na préféraki na legisango boyoka bilo moko boyoka donc africain ndenga zali ko expliquer donc pouvoir ya mutu mwindu na mutu mwindu en général ndenga zali donc ezali pasi na mawana motema bilo moko bolanda. Vous avez copié la démocratie là-bas. Appliquez donc la démocratie. Vous refusez. Mais vous êtes parti prendre ça pourquoi? Vous êtes incapable d'appliquer ça. Vous êtes parti prendre ça pourquoi? Quelqu'un, il a un doctorat, il veut faire le 3e mandat. Ça, c'est quelle mentalité? Tu as vu ça où? Là où vous êtes parti copier là-bas, vous avez entendu qu'il y a le 3e mandat. C'est ça le problème du noir. Même quand il copie toujours des choses, il renverse ça avec la couleur de sa peau. Nous sommes toujours au même niveau. Intellectuel ou pas intellectuel, le noir ne change pas. Sinon, comment vous allez comprendre qu'un simple petit pays comme la France, qui ne représente même pas la moitié de la superficie de la République démocratique du Congo, puisse nous menacer, nous utiliser, nous contrôler juste maintenant là. Et pourtant, tous les pays là, il y a rempli de professeurs. Il y a même des professeurs au pouvoir. Les Alassane Ouattara, les Conté, les Macky Sall, tout ce monde-là, ils arrivent à être contrôlés par la France. On nous contrôle la monnaie, on contrôle nos richesses. Tout ça pourquoi? Parce que nous sommes des idiots. Vous pouvez m'importer les versions, on ne va jamais nous considérer. Le noir reste le noir parce que nous sommes incapables de relever le défi. Partout là où nous sommes, on sème la pauvreté partout. Même si on nous met en Europe, c'est nous les plus pauvres. On nous amène en Asie, c'est nous les plus pauvres. On nous amène à l'Amérique latine, c'est nous les plus pauvres. Parce que c'est dans la mentalité des Noirs. Le Noir refuse même le développement. Comment voulez-vous qu'un pays comme le Gabon, quelqu'un a passé 14 ans, il n'a rien fait. Il y a des gens quand même qui menacent les autres en disant non, faut pas critiquer. C'est le meilleur des présidents. La mentalité de nous là, vraiment, ça ne va jamais finir. Même après 30 ans, nous allons toujours mourir en mer, en train de traverser pour aller chercher quelque chose que les Blancs viennent prendre ici, ils partent là-bas, et puis nous on suit. On va toujours mourir. Je ne sais pas si c'est Dieu qui a fait ça, mais vraiment, c'est la race la plus nulle même de la planète. Les Noirs. Tous les autres se développent. Les Chinois se développent, les Arabes se développent. Il n'y a que les Noirs qui, partout, ils sèment la pauvreté.
Parce que mentalement, ils sont pauvres. Et les gens, quand tu vois les gens comme les présidents, on te dit que ce président, il est professeur, il est hautement diplômé. Mais regarde son comportement, c'est la mentalité des moutons. On ne peut pas se développer. Le problème de l'Afrique, c'est ça le problème. C'est dans la peau. Même quelqu'un qui te dit que lui, c'est un intellectuel. Demain, quand on va dans le pouvoir, il va se comporter comme un idiot. Comment, même les choses que vous copiez, c'est les blancs, vous n'arrivez pas à respecter ça. Le mot Boutolanda, ils allaient un peu choquant. Nagoyo Kamakamba, mais solo li, alobi Makamba solo. Alobi Makamba solo. Donc, Boutana Makisal, donc, démocratie, au sali des ans, comme ça, 3 ans comme au Kangaba. C'est ça normal. Après, par exemple, pays Moramouké, donc, aux hommes, donc, Talaka Raketo, et puis, surtout, ça, l'élection, donc, communauté internationale, ceux qui, y a Europe, on a pour, et Talamakam, tout ça. Oh, mais, et Talibino Nanini. Donc, bozo mona ke ba makambo donc africain na biso alobi ndeko na biso alobi ezali makambo solo botelaka donc tulingaki donc kanambe alongwa tozo atambo atama kaku lelo tozu Félix Antoine Tshisekedi ekomi mafinga o to bando finga kanambe na makambo to bando loba donc congolais penza avandi na ye donc azulinga penza ke mboka ebonga te azobe eko bonga te eko simba te botelaka makambo gratuité ya cinéma eko simba te eko sala mandenge nini mboka donc congolais akoma ko sepela na makambo oyo ya mabe yazali ko sepela nango oyo ya omona ke eko sambusa mboka yazali ko sepela nango donc to marqué pause publicitaire na biso ya ba partenaire ndenge boyebi Kodia Simon sepela TV Wami Service Kitenge appartement salon de coiffure Nabiso Elbito coiffure et puis restaurant Nabiso Galaxy Mambo na Aubervilliers. Restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te asa minere te asa mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza lombisi azu vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy tozosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosapi na liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre.
Attention, attention. Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, qui t'apparte, pichu qui tenge. Tu as opé appartement dans la poto. Solution monani. Aux en posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu qui tenge appartement. Au salle location à restaurant, ou benga qui t'apparte, pichu qui tenge appartement. Aux en posa ya événement, au défilé de mode, au ba maman baroya réunion, au sokinini. Pichu Kitenge appartement qui t'apparte. Aux en a besoin de louer terrain. Oh, na banda utumbaranta banangai na nenga poto zone industrielle qui t'apparte Pichu Kitenge appartement. Olingi ofungola oh ba bureau qui t'apparte Pichu Kitenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na qui t'apparte Pichu Kitenge appartement. Olingi ko sala achat ya lupangu na poto. Ozana Kisasa, Ozana Ngola, Pichu Kitenge. Ba Kitenge ba ebele me wana qui t'apparte. Check. Sepela TV ezali décoder ya Banamboka.
Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisi yango ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici ka zo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV ça ya bana mboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavou. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la expédition là. Toujours. Salon Member One, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. De retour sur le plateau, bienvenue et merci pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires. Vraiment, bon, mon partenaire, Nabiso Bazali, Banamboka, donc ceux qui m'ont Namboka, c'est les locaux, il faut que tu aies ma boko, président de la République, Alobaki, il faut congolais tout, à comme un millionnaire, donc Tolingana, Biso Nabiso, Tolinganite, Atato, Sali, Ndengenini, Eko, Simbakate. Donc, Tozali, Kolakisabino, Kakapo, Bomona, Oyo, ezali na mboka na biso avec Félix Antoine Tshisekedi ekoki jamais o ezali koleka na kati ya Sénégal et na mboka na biso ezali insalamable, impossible. Tozali koleka bino parce que bomonaka parce que Félix Antoine Tshisekedi boyebi avant son pouvoir kanambe tanga zaleki combien de fois babanda iko kata internet, combien de fois babanda osala ba masolo moko boye misiki tozali koleka bino botala Macky Sall kati internet. Bon, ce que comme on a Félix Bandazwa, Bokonzi, Bozomona, donc communiqué, donc Macky Sall a kati internet. Pour Bomona, donc Moutachajaga. Donc Félix Antoine Tshisekedi, Banda Kota pouvoir. Est-ce que ça kati internet? Est-ce que ça kati internet? Mais Macky Sall a le but que des autres internet, quoi kati internet. Pour Bomona, Moutou a changé. Moutou a changé. Tous en a chance, tous en a Félix Antoine Tshisekedi.
oyo azo changer te banda akotaki idolo na yekaka yangwana me congolais azali koyeba eloko nini alingi te yangwana donc lelo vraiment il fallait to beta c'était pour na ba mauvaise langue na bato ba lingi koloba ba n'importe quoi oh yé na Sénégal et kokoma pe na Congo et kokoma na Congo na marque nini na motindo nini parce que Félix Antoine Tshisekedi azovan sa masolo kitoko Macky Sall ce que comme parce que donc a exagéré Macky Sall ngo ça le troisième mandat a comme kanga ba opposant ou donc a kanga na ba désordre biso so tongo kanga fallait lumbela ça kanga mabanda kala donc yona ngai na beta c'était na insister vraiment que oye salami na Sénégal et ko salamaka jamais na mboka na biso parce que Congolais ayebi musala o Félix Antoine Tshisekedi azo sala pe ayebi esika mboka na biso et kokene donc tokomi na suka ya émission na biso ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude so tokomi na suka ya émission boyebi base ya ngonde makambu base toko tikaka yango te mtu e pesa lupemba na président de la République avec la base mbala moko après Genève abeta chita sima donc a longola idolo oyo ya bandoki oyo bakena osala na Genève bon avant to pesa ba remerciement na bato tout balandaka biso nazali ko lakisabino botala vraiment bokende ko kisamitema na tournée oyo Sam Chitu le Che Guevara donc monsieur Samuel azali ko sala a en France bo zali ko mona et puis na ko lakisabino en programme ya monsieur Samuel Sam Chitu na sengi na bino bokende ko chaye maboko Sam Chintu, monsieur Samuel, je m'appelle Chintu Samuel. Sam Chintu, c'est moi. Hein? Bina, mou peshi. Kalate borotengama. Yakutangama kuna matangami yakutangama mata kuna mono mokoze lokono Toke boye. Yo beti, eko suke lo mabe. Yo beti, eko suke lo mabe. Oko ba luka si dona seba na mitatu. Yo no bozo. Elo mo sika ya moyo. Toke boye. Yo beti. Eko suke lo mabe. Yo beti, eko suke lo mabe. Oko ba luka si dona seba na mitatu. Yo no bozo. C'est bon, et sous pour la gadioso, et sous pour la gadioso, et sous pour la bassade, et sous pour la gadioso. En tout cas, très content. Nakatia Paname, Nakatia Europe. Depuis que je suis rentré de Kin, avec les amis, les collectifs A. Et si quand on se bêta, tu vas répondre présent. Juste tout d'abord, on a Sengabino, un grand merci à Sengabino. Et surtout, mes salutations à vous tous. Sur internet, sur les réseaux, Naba concert, collectif A, Sangani. Déjà donc, Bozubiso répétition, parce que tous ont préparé 5 concerts d'affilée. Les 10 juin, déjà, nous serons à Liège. Les 17 juin, tous en Orléans. Le 24 juin, Ban à Lyon. Kotaba Pichu Kambu, Kotaba Marilyn, Kotaba Vicky Jenny, tous à la Kuna. Les 30 juin, organisation ya Katinzingo la brésilienne, Trozanakati ya Lola. Na Bruxelles, balobi Bruxelles, ça se brûle tout seul. Bino moko bomoni programme ya Sam Chito oyazali nango na kati ya Europe donc vraiment bonne continuation na Sam Chito azali soda ya kosakanate donc vraiment azali leki nanga penza ya quartier donc ye modogo barambwa bazali ba leki oyo ngai na kolisi donc soki na omona bango boye ezo sala ngai esengo makasi.
Avant tokota na ba dédicace na biso, toko pesa communiquer otozali ko pesa presque dans toutes nos émissions concernant batu oyo bazali intéressé na kosala ba conteneur ya ba Kayabu, ya ba Thomson, ba Mpiodi, donc il faut bo benga ndeko na biso ya Congolais azali na Norvège na kombo ya Hubert Kizela ako aider bino pona kosala conteneur na bino ya Makayabu ou bien ya ba Thomson bobenga na numéro bozali komona wana na 0047 973 98 056 Hubert Kizela. Donc sikoyo to koti na ba remerciement na biso bobi to bandara toujours na honorable Jean Moutala na Londres. Merci na nyo surtout au salaka na mwasi na opo na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati à Londres to kopesa mbote na Marie la beauté naturelle merci na nyo surtout au salaka po na 5 minutes avec César Ngadi. Jano Matundu na mwasi na Jano Matundu merci na nyo surtout au salaka po na 5 minutes avec César Ngadi. José Kanwa Kikakamene Maître Weramukuna, Maître Rajamoule na Katia London, merci na nyo surtout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngatoki na Katia Espagne pour nous ça vrai chéri na ndenga mukete beloti mavungu vrai chéri merci na nyo surtout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngatoki na Kati ya Suède pour nous ça fidèle de fidèle Thérèse Kamani merci na nyo surtout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Igwe chef béton na Kati ya Suède merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngatoke na Kati ya Belgique pour na repesa Poutou de Yalo la petite sœur propre Poutou de Yalo la merci na nyo surtout au sala raspo na 5 minutes avec César Ngadi. Dekos Mukoko na Kati ya Lola Dekos Mukoko Serge Palmi merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Chai Mukenge Chai wa Balenge la mon voisin Chai Mukenge Chai merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Jérémy Kuna merci na bémission na eux merci na paix na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes à Fifi Lofaria l'homme à la Mercedes très propre Fifi Lofaria merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Jean-Marie Chibangu merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tozungi awa na Kati ya Paris pour nous sa petite sœur propre Agnès Mababa merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toujours na Kati ya Paris tozali kopesa maman na biso Bilonda merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei na Kati ya Angers pour na kopesa Gaël Loko na Kati ya Angers merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei na Kati ya Kisasa pour na kopesa donc Guy Michaud Wanzo petit nanga ya palais Guy Michaud Wanzo merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tout ce qui sera toujours na Dokotolo Nabiso Jean-Paul Djamba merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate Kanambe Akozwa Masolo Nambuchu Penadikos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu